Bote bandeko balandi ya émission na biso Eco du Fliki. Nazali na esengo ya okuta na bino susu lelo na émission na biso oyo tokoyambaka ba flitiste oyo ezali émission ekolobelaka Fliki dans le monde. Lelo toyambi bapaya moko na plateau na biso ya émission Eco du Fliki. Tokotika bino moko bo découvrir bango soki bazali banani. Mbote papa journaliste. Bandeko baza kotala na ngonga oyo na émission na biso Eco du Fliki balingi bayeba soko ozali nani. Merci. Na mutuna opoze ngai na kati ya yamba papa Simoki Mbango Kiangani nazali mundimi na kati ya groupe Fliki Bumbu nazali président responsable numéro 1 nde bakobenga nga na kombo ya Papa Nzuzi Sompi Piero. Papa Nzuzi Sompi Piero. Lelo toyambio na émission na biso Eco du Fliki. Bato baza kotala biso ba comprendre oyo ozali. Na présentation na auto kangi toyoki ke ozali président ya Fliki Bumbu. Fliki Bumbu oyo sango nango etambola mokili mobimba. Mais avant to beta masona biso mokolo mwa lelo président okoyi koyebisa biso Fliki Bumbu ebandi na mbula nini. Merci. Moi historique muke ya groupe Fliki Bumbu toko bandana na Fliki ndenge bandeli na époque wana to bandoko zalami ko sangana na Niangara. Oui. Wana Fliki bandi na ville province Kinshasa. Oui. Nde vraiment groupe Fliki Bumbu après avoir kozwa moi ba disposition mususu. Oui. Tu ko banda vers les années 81 82 nde groupe yoko vanda. Donc vers les années 81-82. Oui. Uta groupe Fliki Bumbu vanda tokoyi kotanga yo zali 40e président na kati ya Fliki Bumbu. Na kati ya Fliki Bumbu nazali 7e président. Ozali 7e président. Oui. Président lelo tokobeta mwa lisolo mukie pona Fliki Bumbu. Ya solo Fliki Bumbu esalaka makambo ya minene na kati ya groupe Fliki sur le monde. Biso so toyebi force à Fliki Bumbu. Président koyebisa biso volonté oyo Fliki Bumbu ezalaka nango pona misala ya tata. Volonté yango na ebité batindaka bino ezalaka na on expliquer biso nanu sens wana otomonaka ndenge Fliki Bumbu asalaka mosala na ye. Merci. Likambu oyo to mutuna otuni ezali d'abord bomoko koyeba importance ya likambu tozali kosala et puis likambu tozali kosala ngo pona nani pona tata Nzambe. Oui. Ezali yango wana ezali groupe moko bilaka. Oui. Volonté wana bokomonaka eza vraiment hasardé. Oui. Donc ezali elaka moko tata Nzambe apesa na groupe oyo. Oui. Yango biso ozalaka toujours fidèle na elaka wana. Nde na bomoko wana oyo bomonaka ba résultat oyo nyonso esalamaka. Oui. Yango wana même si slogan na biso elobaka nous sommes un groupe de référence. Oui. Et même moral. Oui. Donc eloba nango papa dia Lungana. Oui. Que mikamembwa. Oui. Yango bomonaka esika oyo bolingo ezali bomoko ezali. Ba résultat ke toko ekozalaka. Mais président bayebisaka biso ete Fliki Bumbu o bosalaka nezaka nango bino te bato bayaka ko soutenir bino bozana ba membre bozana batu bokendaka bapesaka bino ba mbongo. Est-ce que lelo lokolo zi occasion ya koleka na émission Eco du Fliki okoyi ko confirmer biso penza ke nyonso tomonaka esalemaka na Fliki Bumbu ezali 90% ou 95% to 100% ezalaka na ba force propre ya ba flitiste ya Bumbu. En tout cas na confirmer bino. Oui. Que ezali ba force propre ya Fliki Bumbu. Okili mobimba kotala yo président. Ezali ba force propre ya Fliki Bumbu. Donc mutu moko te wa ko contredire ngai pona onyo se salamaka. Donc moi na nyonso ya Fliki Bumbu azali ko landa ngai. Oui. Ako lobake no parce que ayebi. Oui. Avant to sala likambo. To vandaka biso nyonso esika moko. To ngi to sala likambo to pesani makanisi. Vraiment. Keno pona boye to bengi Papa Simon aye. Okay. Parce que to kendaka na ko consulter ye. Okay. Ka to consulter ye
toyebi ke tozotambola ne elongo. Donc eza o tozana ba membre de soutien te o batu mo baya ko te biso moko po epanzana na mokili biso donc ndenge wana parce que soto na ba membre de soutien ba membre de soutien na ba koki pe ko kufa. Oui, c'est tout ça. Mais ce qui a kufa ils vont remplacer mususu. Donc yango nde to se contacter na ba propre moyen na biso yango nde bomona ka chaque année Fliki Bumbu ezalaka toujours au top. Président, quoi biso banda to banda ba compétition na biso ne lingomba ki mangi to kobenga yango ntintani Fliki Bumbu atako regorger combien de titres uta mabongisa miwana to ba ntintani koma ko salema na Fliki na niveau ya Nkamba. Merci banda 2002 to banda ko mata na Nkamba en terme ya groupe Fliki. Oui. Ko banda to 2002 wana ti lelo 2020 tozana 17 titres 17 titres donc banda to perdre kaka 3 titres 2015 2018 na 2019 vraiment donc uta to banda ko sala ntintani Fliki Bumbu asana 17 titres to koki ko continuer ko beta masolo na biso te par rapport ya batito Fliki Bumbu azansa ke to beta lisolo ya le 17 mars 2020 auto uti ko matana Nkamba biso so ba flitiste to monaki o Fliki Bumbu asala ki président ko yebisa biso ba préparatif na bino ezalaki ndenge nini ti boya kokome siko bokomaki na Nkamba ndenge to monaki ba benga ki otombola ki penzeli nzanzana ya monene ezalaki no ndenge nini ba difficulté nini bokutanaki nango. Oui, ba difficulté ezalaki mais pona ko préparer Nkamba ezalaki na ba oyo d'abord to bandelaki na transport pona ko mata Nkamba. Oui. To tiaki mo ba stratégie pona ko mekampe ko benda bana ba pesa mbongo transport. Vraiment. D'abord transport parce que ça moyen individuel ya mutu pour permettre à mata Nkamba. Et ça contrairement au théorie que Fliki Bumbu bato bafuta na bango transport te yango ba mipesa ka tona ntintani po ba yesi biso wa bana bafuta na bango transport te pour ça to ba vérité et ça bongo te mais ce ko futi transport te boko zombongo na ntisani oyo bo esala ntisani bolongoli so bokelo mituka te to futa mwana nyoso po ayebiki nanu po akende pa tata Nzambe il faut asala ba sacrifice tango asali ba sacrifice ayebiki na ba sacrifice wana lipamboli na ende ezawana donc entre autres transport wana a futi transport na ye ko préparer ntisani po mona ba résultat wana toute l'année biso tozalaka wana to soto utika Nkamba tanto zongi to tie déjà ba stratégie en marche. To arrêter to zuba batterie to tient en marche qui to zo kendegeno eloko boye to sala boye biso nyonso to zo pandale malembe na boyokani na transparence allez les yango mona ki ba résultat wana pour to sala ki na Nkamba sala ki $17,000. Oui. Groupe ka pamba film ça $17,000 sans compter na ba $10 à papa. En tout cas papa to pesa ki $2,200 na ba $10 à papa. To kozala ben grâce ki to féliciter binotier na musalo bozali ko sala soki ye moko Nzambe o to kendaka Nkamba ndimi bino bongo biso binfofola pamba oyo nini kozanga poto ndima bino ba difficulté nini bokutanaki nango na voyage na bino ya année oyo. Bon, en tout cas, na voyage à Néo Toto Lekisa, ba difficulté ezalaki penza te. Donc Fliki 100% si. Donc tozalaki vraiment déterminé. Oui. Parce que ezalaki to lansaki défi moko ya ko sala lokola ouverture ya centenaire à 2021. Oui. To lingaki to matana no nombre ya ebele to pesa déjà guna batu ya centenaire à 2021. Yango to kendaki bamonaki population ndenge ezalaki donc presque ce que tali ba épouse ba kenda na deux bis ba épouse ka pamba biso moko to kendaki na 6 jeep to kendaki na 4 bis na grand car moko Fliki Bumbu ka pamba donc to kendaki to mataki vraiment belé donc yango moi question mokie pona nini ba benga ka bino to bo mi benga ka même moral ko expliquer biso expression na même moral pour ba te belé
batunaka Fliki Bumbu même moral elakisi nini lelo lokwa tozuli bakwa koyamba na plateau na biso eko di Fliki mais qu'un peu ko expliquer biso même moral pour nani. Merci. Likanisi ya même moral wana eza na français na lingala ezali mikamia mbwa to bato likanisi moko oui papa de lunga na lubango mikamia mbwa leikila kumosi vumbukila kumosi donc même moral elakisi wana pona nini ko banda na ngai moko oui ti na mwana oya suka to école oyo exemple à côté na confinement kaka oyo période ya confinement oui le temps déjà amikoti si na Fliki Bumbu akomi mbala moko muta likanisi moko likambu nyoto ko sala to ko tala gauche à droite te o ngala kende na kende ko s'opposer likambu boye te yango wana slogan on a même moral donc ce qui peut totali eza parmi ba biloko esalaka force à Fliki Bumbu unité wana bozalaka nango oui bon moko parce que pas na biso e kozala te que non o intel ce qui a longwe beaucoup créer mo ba problème créer ce qui ba conflit moko boye ezalaka te biso ezalaka na objectif ko pesa kaka papa simungi mangi ngani maboko c'est fini yango même moral na biso ezalaka wana lelo ngana koleka o musoko ya bo mona Fliki Bumbu kozalaka toujours na niveau wana ka likolo ya likolo. Président Tokoki jamais kobeta lisolo ya 2020 sans que tobeta ya 2021. Président groupe Fliki ezali ko totaliser 100 ans lingomba kimbangiste ezali ko totaliser 100 ans. Le 17 mars 2021 Fliki Bumbu boyebi ke ba groupe ebele eza ko kana bino boyebi sabiso nanu ba préparatif na bino eza ndenge tozaki na confinement bokendaki kolala siko nde bolimbola mukato ndenge nini. Bon merci 2021 biso lobango centenaire moko ekolekela biso ka inaperçu boyete kokana Fliki Bumbu bakana kaka mais biso toyebi ke tokanaka groupe te tokendaka nde tokende tolakisa papa Simo musala oyo biso bana na ye tosali to présenter yango na miso na ye to yebi ko finish to kozama pamboli vraiment donc to kanela ka groupe moko te donc même pendant période de confinement je peux citer il y a eu des unités de production où to sali pendant période de confinement tout ça to rebeta pe le solo pour na ko pesa pena goût na centenaire à 2021 vraiment donc yango to lala kité oui to lala kité to ko la émission zo continuer to kolanda oui makambo e salami pendant période de confinement et puis ezo sala makaka président parmi ba force na bino uti ko ebisa biso ba unité de production ya Fliki Bumbu bokoyi kotangela biso biloko nini o Fliki Bumbu azana ngo o esungaka epe soki moko bino bo se limité bo sali pe recours na biloko na bino wana etie bino pe mwa poids na kati ya groupe Fliki Bumbu o eza nécessaire ya koloba olobi omoni ke wana eza ba secret okoki kobomba na o déjà yebani en tout cas président wana okoki no koloba donc merci en tout cas toza na moba unité de production oui oyo esalaka pe mwa force na groupe et puis ça biso pe valeur et puis ça pe papa Simungi Mbangu ngani lokumu oui to bandaka premièrement na bakiti to monaka soki to yiko sambela to ndoko vana na baban et ndoko sala biso mwa passe nde to lansaka opération bakiti ezo daté ko banda 2000 année 2000 to banda opération bakiti wana ti lelo oyo donc toza na bakiti tokozala na plus de 500 chaises 500 et puis toza na ba tozaki na hôpital momentanément ils ont un peu na hôpital oui ils ont na étude oui to kutana na problème au boye nde yango to arrêtaki mo muke mais en cours et kozonga oui toza susu na ba tante to lusa ba tante oui ce qui exemple tant bibembezalaki manoko sala biso pe mo force moko bien à part battante to ko somba ba bis toza na 2 bis j'espère bon mona ki yango même na ngamba oui
2 bus, 508. Et puis Mtarabiso, déplacement, voire même Lingomba. À part ça, na conquête à confinement, Oyo. To monaki que non, to koki ko suka wana te. To ya ko pesta ko salisa mai. To monaki na paroisse, to za na difficulté à mai. Forage. Yangonde, to ya ko salisa forage. Oui. Forage lelo Oyo, ezo sunga na Lingomba, na bisomoko fliki, et puis voir même batu o baza aux alentours ya paroisse. Ezo sunga pe eza ba biloko Oyo. Tozo meka ko projeté pour 2021 to présenter papa pendant centenaire ni nango auto ko présenter à part ça toza pe na bilanga o papa zali ko tinda biso ko lona pe ko bokola donc toza na bilanga peut-être bomona to ko bimisa manioko na centenaire Oyo to ye nango to présenter papa que nous voilà biloko to préparer tala makambu to sali banda 2021 tito komi na pendant 1921 ti 2021 tala makamto sali. Et président moi motuna muke biloko wana nyonso oyo fliki bumbu azana yango banani ba geraka yango ezali bukenda ko bana jeteki bana dira to zaka ba flita bumbu nde bazaka na gestion ya biloko ngo to tellement que yoza président na comité na on tomoni na sima wana binoka kande bozaka na biloko yango bo tikelaka ezaka na onde nini biloko wana nyonso ezalika gérer pa na biso mo ba flûtiste oui parce que ba on nyonso ba gérer yango bazana le foot oui ezalo tozongo wa musala donc futaka batu nyonso ezateke ono oui to sala simo to kozoma pambo non donc tozana to futaka bango oui et zaliko aider pe elongoli moi chômage surtout na nini parce que moi na soka zimo moi un likuta wana ezo permettre ya ko sepen tisani vraiment donc ezana ngo gérer pa na biso mo ba flûtiste mais na façon mususu donc ba to spécial ba musala moko boye mais azana rapport na chaque heure ya ko pesa ka rapport que no tala boye. Président groupe ozali kotambuza Fliki Bumbu actuellement effectif ya Fliki Bumbu bokoyi kozala combien de flûtistes po batu batato na kana likambo wana ya kosakana te bokoyi kozala combien de flûtistes voilà na mutuna wana na ba obaza actif oui ba actif tokoza na ba 200 flûtistes mais ba oyo peut-être toko koma na ba plus de 300 quelques wana donc wana ezata ba 7 communes président yango pe to mona ka bozaka makasi ouais président 2021 le 17 mars 2021 bana bumbu to bato ezana bato musu bayaka nkamba ba flûtiste te basepela na bon kaka na ndenge Fliki Bumbu asala ka musala bazela nini ya sika o Fliki Bumbu e ko apporter na nkamba wana eza secret ndenge bakozela la Fliki Bumbu chaque année to yaka na eloko sika basa tendre kaka et surtout eza centenaire oui surtout eza centenaire de toto cité biloko mose salami uniquement pour na centenaire oui donc bazela to décevoir bango te côté Ntintani Fliki Bumbu azobanga nani to Fliki Bumbu azaka déterminé ya ko maintenir kaka place na ndenge asalaka yango to eza ndenge ni Fliki Bumbu bazobanga popoto pe balamukia ba groupe belé awa to bandai komona ba groupe mikie to ba groupe mukie actuellement président groupe mukie na Fliki eza lisusu te okoyi koyebisa biso Fliki Bumbu azo confirmer biso lelo na plateau na biso eko di Fliki to kobomba ba image OK le 17 mars 2021 ye kaka lisusu champion to touro yo bokolembisa mwa mukie botikela pe baninga mususu. Merci en tout cas biso place ya première place yango bomonaki 3 années au tolobi ke to pedraki to maki deuxième mais to mona yo to poline de ça qui est le côté vraiment donc place ya première place c'est la défi na biso oui défi na biso donc pour na centenaire to koloba na biso mingité to za vraiment na ba stratégie oyo to tient en place tete ko leka même ba ne oyo to leka vraiment donc
nzambe kaka mutu ayebi nini yango oyo abombeli biso na 2021. Président tozali kokende malembe kosilisa na yo mpo na plateau na biso tomoni ete ozali yo moko te oye na suite na yo, mais avant yo tika biso est-ce que okoki koyebisa kotala caméra na biso otali caméra pe olobi liloba mpona bafletise na yo nyonso ya bumbu baza kotala yo na ngonga oyo bayeba ete président na bango alobi nini baza kolanda o président? Merci mpona bafletise nyonso ya bumbu na bona remercier bino pamba te na période oyo nyonso ya confinement ya pasi oyo tolekisi bo banda kolanda ba institution nyonso to ba stratégie nyonso to arrêtaki bandeko to ba membre ya commission banda kokomela bino na bandaku bo soutenaki biso yango boyoki pe mo ba réalisation et salami pendant période ya confinement yango ba chef to yebi mai to kangaki avant to kende nkamba pona centenaire to lobaki yango transport eza na $55 to bona biso opesa ba détail nyonso transport eza $55 et to yebango oto kangaki pona ntisani biso moko wana eza secret. Oui. Et puis à part ça tozana ba fiche ya $10 oyo papa Simoki Mbangu ngani alansaki na tina escalier. Oui. Ya musée oyo bandi banda musée ti ekene na ya sima e matati nini to benga ngo $10 ya sima ba fiche za wana ezokende mardi oyo ezokende do soko komisi opesi $10 na yo to tie kombono na fiche wana ekei papa akozo ba fiche wana ko bondela biso moto e mapamboli ne baloba mapamboli ba wana nko yango na mwana nyonso Afriki bumbu esengami tolala te centenaire ya ngoyo esi ebelemi to mona te ke no voilà boye pa tata nzambe to soka exemple malade ni ezali papa nzambe tata nzambe ayibaki na ngote yango esengami na mwana nyonso pesa transport na yo et puis ba rencontre nyonso bantisani ne ba mamba komisa zo komela bino kozanga kate nde to banda boye oyoki muta site ayibise ke no jéri to kozala na cellule boye kozanga te comment vraiment pour centenaire to yebi biso nyonso ni to kangaki. Voilà moi message nde na pesi no mbote ebele ba fitse nyonso ya bumbu na ko banda na président général pour aza mona ya bumbu ti na mona nyonso ya suka. Oui. Vraiment to pesi no mbote ebele to bosa na vraiment likambo ya centenaire te. Voilà moi message muketo to pesa yango wana na ba fitse nyonso ya bumbu. Ezaki esengo koyamba yo lelo président Pierrot ozali président communal ya Fliki Bumbu na émission na biso Eko di Fliki, mais tokoki kosilisa émission na biso te sans que tozwa suite ya bato baye na simano po bato ebele bazali kotala biso na ngongo bazoyeba te bao balandi président na sima baza banani baza baflitiste bazo mituna ebele nde na ntina ya mituna wana bakozwa biyano na bango moko na sima ya moninga akoloba soki azali nani pa kopesa liloba na kati ya groupe Fliki Bumbu toujours pour la sensibilisation il y a le 17 mars 2021 totondi obotondi tata président nde tokotika esika na bandeko bayeba ko se présenter soki bango bazali banani koloba nanu bafitise nyonso ya monde tozolanda tozana défi munene oyo mokonzi abula pesaki biso ya kolesa nkamba na 2021 tobosana te toyebike maloba ya nzambe ezalaka deja mobeko wana ezali mobeko bapesaki biso te tokolesa nkamba tolobaki deja iyo epai ya papa nde sengeli totia ba batterie nyonso en marche pour que tokota na litu wana ya préparation pona baflitisa bumbu en particulier na koloba boye toyebi main morale ezalaka slogan te toyebi eza vraiment na pratique oyo tokanga oyo tozokanga nde yango ekosalama tolala te ba répétition ezongi déjà église ezongi déjà nde tobosana te pona 2021 tozali déterminé ndenge tolobaki ya kosepesa tata mokonzi abule wana mission na biso Fliki Bumbu toyebi tata mokonzi abule ndenge asepelaka yango pe tozwaka mapamboli groupe eza toujours en marche tolala te ba $10 na ye makambo nyonso o ezali bilaka na ye loso basengaki na biso mutu nyonso azwaki kate na ye ya loso yebake loso oyo kopesa yango wana nde o répondre na mbela ya tata mokonzi abule eloko oyo en tout cas tozelanga pendant temps molai
mais toi papa général après ce petit ya osala lokoyo to pesema merci longo na mingi parce que batumi ba tatonaka Fliki Bumbu asalaka nini azongisaka nini boye metemo bolandi biso na mboka na biso pona weba vérité bosalaka nini bozongisaka nini en tout cas tu es sengo mingi alors tono lancer pona ba fiti niso ya Bumbu pona 2021 papa za ozela biso na mboka kofungama en tout cas ndenge to bandaki misana biso to lembate pona ekate papa biso ya loso ba $10 parce que kamba turo eza ya koyinda nambike monde entier etalaka Fliki Bumbu kosala nini azongisa nini biso ilika biso papa Simoki Mbangu parce que ye mutu asalaka keno lelo Fliki Bumbu ekendeka liboso tomi to peredaki 3 années depuis 2000 to bana ba matintani au dia parce que 17e fois to bimi premier na 3 autres peredaki mais to lingite 2021 to perdre dango donc ceux qui te perdent dango c'est que nyonso pa na biso izungi à 0. Message na biso ya lelo ezali boye tozali ko remercier d'abord papa Mokonzi Aboule et papa Simoki Mbangu Kiangani apesi biso souffle ya vie rôle na biso ezali ko sanzola papa Simoki Mbangu na nzela ya fleet donc tozali ko se préparer en conséquence vision na biso ezalaka chaque fois excellence mais na kati ya même morale yango tolobi biso nyonso bomoko idéologie eza moko place wana to ko insister te boyebi ndenge to salelaka 2021 à partir à le 17 mars qui noto kendo ko chiter le 6 avril et kozala benda bika mapamboli bawelaka yango ndenge boyoki président alobaki bato mosusu bazozela baya kokabela bango biso to misalelaka po topambwama yango nde bokocomprendre différence na biso ezalaka esika wana ezalaki esengo ya koyamba Fliki Bumbu lelo na plateau na biso ya ekodi Fliki ya mokolo mwa lelo émission na biso ekomi na suka tokozongisa matondi mingi na nzambe molimo santo papa Simoki Mbangu Kiangani na makasi oya kopesaka biso po to réaliser émission oyo ekodi Fliki tokoloba ete émission ekodi Fliki ezali émission oyo kolobelaka ba flitiste ya mokili mobimba ezali émission oyo kobeta masolo penza kaka pona Fliki bino moko boyoki nini oyo comité ya Fliki Bumbu balobi pona ba flitiste ya Bumbu biso zali na commentaire te ya solo tokolanda émission na biso mususu mikolo mizali koya tokozongisa matondi na équipe technique oyo to travailler ki nango mokolo mwa lelo na sima ya caméra tokomona bongo papa Rossi Mabanza pe na réalisation papa Fabio Batokwemi na micro to na elobeleza ki ngai wa bino papa Moïse Ndala biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki nzambe molimo santo akoba mokili na ye na moto te matondo mingi